bonjour, allô ma maman, bonjour, bonsoir, biskayo soboza. Selon Tony Mbokozwa, vidéo na biso, na kati ya Spaga TV officiel. Maman deka na ebisa kibino ke mamu nyoso te malamu na ndokuta nango na ndoya nango toka bwana ba maman na ngai. Donc toza côté kaka ya makusa, mais ba maman na ebino sango malamu. Tokenda na ba maison to somba ba pondu mso euta so ba chine mso euta so ba boka dini to yeba ka soke ezalaka kaka ba pondu to ezalaka pondu ba mélange na elo mususu. Mais maman na yeli bino sango malamu. Na yeli bino pondu oyo euti na mabele mame, donc na Congo, fraîchement na Congo. Batuti yango na liboka. Baloni yango na plateau de bateke na mboka na yo nanga Congo. Donc maman na biso na fondation ya Falmas. Donc ale basi basali fondation na bango, basali ba plantation, baza ko aider ba orphelin na kati ya Congo, mais balobi to kosuka ka wana te. Il faut peto liesa bandeko na biso oyo baza libanda ya mboka, oyo baza na diaspora. Donc pondu o bozomona euti na Congo ba mama. Bino moko bokomona ndenge bandeko na biso fondation Falmas basali musala na kati ya mboka. Tozoluka bato aboye. Ebele to fandika boto rêver. Metala bana mboka so bana na souci ya mboka et puis bana na souci ya bandeko na mobali libanda ya mboka. To liaka pondu ya bien ba mama. Ba pondu tozo sombola mbabo oche na nzungo so quand même pas sur la pondu, même pas goût ya pondu. Pondu ngai moko na sali expérience na lambi pondu kitoko, pondu pete ba mama. Bo benga tala ba numéro to cheli bino wana bo benga Alain Massi. Donc fondation Falmas bo benga bango bo kozwa pondu kitoko, pondu o eza na bon prix ba mama bo mona ngo bino moko tala nga moko na simbi. Ndemo na lamba ke ngo mukwana kaka liboke moko bo nzungu etondi ma chilo lo nazo konika kolia tellement que za kitoko nazo tikate. Bo benga ba mama bo benga ndeko na biso aza musika te aza kaka na mboka Belgique na ville na biso ya Ninove. Bo benga Alain Massi, donc Alain na mwasi na ye Massi na fondation na bango Falmas ba osa makamba bien. Kuna na mboka bazo ko aider ba orphelin, baza ko sala ba fufu, donc biloko ebele bazo sala vraiment ba activité tellement ebele, mais nga na yeli bino kaka pondu ya fondation Falmas. Bo luka bo somba yango bo chana ndako bo kozala desité o vraiment ya biso omoni to chana biso emballage te elaxi ke euti na Congo ba tuti yango bien ba sokoli yango bien ba zui soin yango bien, donc itango bokolia bokozana problème te. Na lingi bino mingi ba mama yango moni ke tsuna découvrir likamoko ya bien nazo memela ka bino. Donc ndenge boza boye bo benga pondu ozo na besoin ko cha provision benga osombe belo che ozo pe na besoin zo ndamba kolia benga e kosala bien. Donc numéro ya téléphone eza wana to cheli bino bokotala yango na kati ya vidéo na biso bokomona ba numéro nyonso tu eza wana pona bo benga. Bon soki bo moni ke kuna eza passe pona ko benga bo benga ngamoko na numéro na nga 0467 60 31 68 0467 61 60 61 68. Donc numéro na nga yango wana na bandeli lisusu soki bo moni ke kuna mobulu bo benga na numéro na nga, donc ezali 0467 60 31 68. Donc na bandeli lisusu ba mama po botuna ka mingi 0467 60 31 68. Donc so bengi na numéro na nga bokozwanga na ko contacter bino na mama Massi na mobile ne papa Alain na fondation na bango Falmas. Donc bokozala desité so bokozala besoin fufu manioko bo lobby ekoya elo nyonso bozana ngo besoin bo loba Falmas eza wana pona ko répondre bino bo mona bino moko to tira bino ba plantation
preuve à l'appui ezate ke baobeta lisolo bomona donc bomona pe bino moko tozolakisa bino pe pharmacie ndenge fondation mobima ndenge ezali oyo pe aza na besoin akoma partenaire osoutenir mpona eloko ya ndeko na biso ekende liboso ekosala biso bien nalingi bino mingi bozala bien napesi mbote nane pa cameraman nanga Didier Osenge l'homme donc garçon belge donc ba mbote ebele ye muto asala ki bozo ba image oyo napesi mbote pa Aimé Otende Yannick Bila Promedi Poba Taifa Botela napesi bango ba mbote ebele. Ce sont mes amoureux nalingi bango mingi nalingi pe bino nyonso mingi bisika bozali. Bisous, bye.